Bonjour, 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 bonsoir. Bienvenue, Mbote na bino, batunia soro, bamesana kolandanga. Bonjour, bonsoir, bonne année, bon appétit. Et selon Ernio surtout oyo émission Ekokuta bino, Eza Nadine Banti Madina la star, la chroniqueuse, l'animatrice de l'émission Panza Poke oyo yambaka ba artiste et yambaka ba star. Yamboka na biso eza animatrice to chroniqueuse et émission savoir vivre faire être dans la société oyo elobelaka biso ba réalité oyo ezoleka na communauté na biso na société na biso. Vraiment naza liboso na bino naza kosola na bino na likambo oyo etali phénomène oyo ezosala biso pasi mingi boyebisa émission savoir vivre eza wana elobelaka biso toujours ba réalité oyo ezoleka na communauté na biso. Émission oyo bandaki koleka na 3 fois double pe kitata la Congo ya vini mpela très numérique eyenda tieleki biso émission oyo tobandaki kolanda yango. Voilà pourquoi Nadine Bantimba après moi bata un silence to reprendre sous boulot voilà pour kosola kolobela parce que makambo koloba la communauté eza ebele et je me suis dit pourquoi na kofanda en silence na mbula ebele pendant que ezalaki émission oyo ebandaki kosola ebandaki kolobela ba réalité ba makambo oyo ebandaki koleka na communauté na biso. Sans plus tarder lelo tozolobela mama likambo na biso oyo ezali ba makambo oyo tozomona oyo tozomona na kati ya communauté na biso tozomona même na ezaka na communauté congolaise te eza vraiment ezomona partout et que bato bazokufa bato bakomi kopréféré kofilme kozwa ba image ole ya kosauve bato baza na danger to bato baza na problème tozomona yango ezosalama mingi surtout biso mingi baafricain tozomona yango esalama mingi surtout biso baafricain tolukaka mingi oyo babengi base tolukaka mingi bavi na youtube tolukaka mingi makambo ebele. Voilà pourquoi tozokomi kopréféré soki moto aza en problème moto aza na difficulté moko boye tozopréféré na biso kofilme mpona kozwa ba image ole ya kosauve motu ntango moto aza na problème to moto aza na danger moko songolo mingi kolobela te vraiment makambo oyo tozomona yango ezosalama mingi tozomona yango esalama mingi. Voilà pourquoi Dina la star mwana Italie mwana Milan nalobi non fo nalobela likambo oyo parce que trop c'est trop eza makambo oyo ezosala biso mpasi na communauté. Comment se fait-il moto so aza na problème bien na nzela moto akwei ole bato baporte ba premier secours na bango ole bato baluka kointervenir le temps police to ambulance to eloko intervention moko ya bato bazopréféré na bango kofilme tozomona moto somona asali accident moto ya mosusu voiture ezozika ole asauve moto azopréféré afilme na ye azwa ba image ole asauve moto wana azokufa tokomona peut-être moto aza na malade bien mwasi azobota mwasi azosouffrir na mpasi ya kobota bazofilme même nidité na ye bazopréféré balakisa yango ole basecourir ye aza na mpasi ya kobota azobota eza bien kofilme kolakisa ba image mais eza plus mieux kosauve motu aza na problème kosauve motu aza na difficulté parce que makambo ezotungisa biso mingi na communauté et ezosala biso pasi parce que eza malamu eza pe malamu mingi te kopréféré kofilme ole ya kosauve motu aza na problème. Tozomona yango partout oyo esalamaki même na mboka ya Suisse tozomona esalamaki na mboka ya Suisse. Voilà pourquoi émission savoir vivre faire dans la société lobela biso si ba réalité ezoleka na communauté na biso tomoni bandeko na biso wana ba noir bazobina ndeko yango na ndako azalaki na problème te toyebi te peut-être banaye ba malaise na ndako toyebi te eloko nini esalaki ndeko wana akweya mpe akufa na mboka Suisse mais tozomona ndeko bandeko azalaki kobina azobina na baninga mbala moko tutaku moto akwei moto aperdre connaissance moto akei ti tokomona ba image okomotambola moto wana akufaki vraiment ezalaki biso pasi esali pasi tomituni mais motu mwindu jusqu'où parce que tomoni na fête wana tomonaki panique te tomoni bato mosusu bazalaki na bango à l'aise ntango ndeko akwei bazalaki na bango à l'aise ole baporte secours bato mosusu bazalaki na bango neti femme moto tomonaki ya pembe pene ya pembe avandi pena pembeni na ye moto akwei boye aza na lunette na noir atie sac na ye donc aza kutu kuna te elobelaki ye même pas quelque chose deke moto akwei pembeni atelema aluka asala soki nini non ezosala biso pasi mingi ezosala biso pasi parce que tozomona ti vie ya motu tozomona ngo eloko mokie mais bo imagine famille ya fille wana akufa wana ya camerounaise wana famille na ye ntango batalaka ba image wana boyebisanga blessure nini batikala nango. C'est bien kofilme c'est bien mais motu oyo akufi valeur nini azalaki nango na famille ntango mosusu nde azalaki na poto ye na osunga famille na ye
tant que azaki na poto ena na ko sali sa famille mais famille e poto la perte ba tike na on peut pas ba tike na tant que azaki na bana tant que azaki na mobali to ebi même pas mais tout le monde a quand de quoi kufi ça qui biso passe ça qui biso passe et ça qui biso passe ko filmer mutu aza na problème ndeko aza na passe ole ya ko secourir tout le monde va premier secours tout le monde a quand mutu ndinga la ma beli tout le monde a quand tout le monde va premier secours tout le monde yango te l'état ambulance ya to ebi be to na poto ambulance ya rapide mais tant musu pe ça la manœuvre faut partir ça yemba ngo intervention ya nzambe kaka ndeza la rapide ya mokili ya na nka toujours en retard même toi la porte tout le monde a ngo am ça l'accident pour ben ambulance ya so après 15 minutes après 20 minutes mais au lieu de porter dans le premier secours ba auto yekola na to yekola na ba cours to sala ba formation boyebi to sala na limite la kata salle wala munene wala ya fête wana ba médecin bazalaki te ba infirmier bazalaki te bato ba premier secours bazalaki te na éviter vraiment na éviter le roni là qui ne connaît pas comment tu na niveau là ya kukufa et ça qui passe na mituna na micheki na passe de moi ça nga biso ezaki nga ina place na ye vraiment de lo mais famille na ye bazana na mituni bazana passe ndenge nini vraiment eza bien ko filmer mais eza mieux ko sauver mutu azana problème totalaka nanu kofilme te towelaka nanu kosauve batindelinga baimage mosusu omoi accident mosalami soki wapi moto akangami na se moto azotendre la mer azosenga osecour bato kaka bakesota batelefone na bango bazofilme olie bazalaki ebele balukata barepousse voiture wana ekwelaki na lokola mwasi ye ndeko mwasi jeune fille efinani naotala fille wana osenga osecour ti akati motema bato kaka na batelefone bazofilme olie basala effort barepousse voiture wana mpo ndeko ata mosusu alingaka bima douleur wana peut-être moto ebomaki ye ndenge kami ekwelaki likolo lokolo non image mosusu bato bazozika bato baza ebele olie bazwa effort ya kozwa bazelo bamai babwaka mpo moto ekufa bato nyonso nombre bato nyonso bakina batelefone wana bakoki kosauve motu wana eyesa pasi mingi tomoni su na Congo na zandu un chinois azoboma congolais vraiment azopoignarde ye vraiment boye na foule wana bato bazalaki na zandu s'il vous plaît soki na nzela nde mosusu zandu même chinois azoboma ndeko na biso congolais boye bato bazofilme baimage po atindela bawhatsapp na bayoutube olie inter bato basangana chinois wana ata bamamo batekaka balewa wana bazota pilipili basopela chinois wana na miso amona lisusu te mpo basauve ndeko na bango bato bazopréféré kofilme kozwa baimage kobalanse na bareseau sociaux olie basauve mutu oyo aza na problème nayebi te ekomi nini na communauté na biso likambo ya kofilme baindroid oyo eyeli biso nini batelefone oyo batelefone oyo eyeli biso nini nazo comprendre te vraiment eyesa apasi mingi eyesa apasi yango vraiment na bifo nalobela likambo ya kofilme parce que nga mpe baka wana ekomelaki ngai na defete na Italie awa wana Milan so nazoloba nazaka na Milan so nakosi likambo esalama na fete ya petite sœur nanga propre na saluer Laetitia Benanga motema ya King Santule mariage coutumier petite sœur abali bana na yazaki na esengo fete kitoko biloko ebele bato ebele mwasi ya zemi ya 8 mois ou 7 mois zemi ya munene apika crise mwasi ya pweya azobimisa fulu na munoko mais tozalaki wana nga azalaki la seule chroniqueuse si je ne me trompe pas oyo nazalaki sur place wana mais natikalaki kozwa temps na ngai te ya kofilme fille wana mpo naluka natindela balabouche autorisé natindela bareseau sociaux na balance mpo nazwa bavie moto ya liboso mpo baaki non natikalaki kozwa temps wana te ya kofilme nazalaki wana agenue nazoprie nazolela nazoluka natouche ta misape makolo misape maboko nazotouche bato bazalaki na mutu nyonso azalaki omotive asala quelque chose oyo yayebi totiaki fille wana position de secours ti ambulance yaki bato ambulance bakoti na salle bazwi me bayaki kokutela yasi alamuki tomoni meme basala nzambe bamama paster bazalaki wana na pamboli mama Belange Yalanda motema ya papa Ogina pamboli vraiment mama pasteur afukami azobondela pendant au moins 20 minutes ti ambulance yaki na moni vraiment bandeko église ba femme chrétienne bazalaki na mutu moko abombaki identité na yesu azalaki te mutu so azalaki wana debout ko prier pour toki na souci ya femme wana lamuka ti lelo ça fait une année na mona pas vidéo moko eleka te na internet c'est-à-dire dire mutu nyonso azalaki touché a sauvé notre maman na bébé na libumu a filmé pour balancer dans les réseaux sociaux que non moi ça zemi a kufa ki na fête
biso sali nga isa menga ka wana deux fois na misu na nga mo la zala présente wana mais na zwa tante ya kokota liboko na nga na poche na téléphone na filmer mama wana nazaki na robe na nga ya théâtre ya fête na talon na fukami na mabele na osimba ka misapi na ye na diota ngota na pour alamuka etango alamukaki biso tosepelaki tobetaki maboko sale mobimba togangaki ambulance ntango ye ezalaki oluka adresse soki sale eza pi ntango baye koya mwasi azie misi alamukaki deja bafuli bana obimeyebima su te arépondaki deya mwa ndambo ya connaissance letemps bazwaki ye bakende yango na hôpital femme wana ti lo aza en vie akufa te na mwana aza bien pour dire que soki moto akwei totika liboso nano makambo ya kofilmaka tozwaka nano ta ya kosauve motu ya koporte ba premier secours ole toyelaka kofilme dina la star alobe likambo parce que esalama mingi esalama trop esalami na kisu na fete ya moninga na nga mosusu ma copine Flavie Mupendi na saluer en passant bateme ya mwana na ye une ya collègue ya moninga oyo tosalaka ya mosala tosalaka ya chroniqueuse une collègue aboyaki na ntango akombo na ye na apesi ye mbote apansa mama na ye aza une ya mami azalaka na mboka ya Italie ayeki kotala mama na ye asali malaise en pleine fête asali malaise en pleine fête mais nazaki te ya kofilme te so bamosu lengana baka non na filme na tinde la bouche autorisée na babalancer vidéo na ye comme ça asila monoko wana non bien pour kokohumilie moninga non nazwaki ntango wana ya kosala video wana te parce que nazalaki na souci na nga alamuka nazalaki oblige na pupola ye na tokaki na kotoka mpona kopupolaka ye tobimisi ye ti libanda mpona bamalaise wana asalaki ya reprendre connaissance azonga bien tozopupola ye nga na mama na ye biso mibale kaka na mama na ye tozopupola ye totie babombo na monoko mabe tosala mabe na bajeune garçon bazalaki bazoyede tozalaki atomelisa mai mabe tosala mabe parce que tozalaki na souci motu akwei me tozoki te ya kofilme te donc pour dire que tozalaka plus na souci ya bato ke souci ya kofilme toza na batelefone ya kitoko toyebi toza na basamsung toza na baiphone toza na banini ba S5 soki nini mais toyelaka mingi kosauve motu oyo aza na problème motu oyo aza na danger nde yango eza malamu kosauve motu aza na danger après ya kopublie bavideo video eza bien egarde souvenir motu moko yakoyaki na fete moko na Suisse akufa ndenge sango etikala togarda baimage mais etikala sango bien te ya mabe bato bazalaki non assistance à personne à danger esala image ya bien te babilongo ezalaki na fete wana tomona yango bazalaki pembeni wana bilongo wana etambola mokili mobimba bato bazanga mawa bato bazanga mitema bavandi na bakiti baza alaise bazomela pendant que moninga moko akwei pembeni wana sans même non eza bien te vraiment voilà pourquoi émission savoir vivre faire être dans la société et l'obéla aussi la réalité de la société dans la star l'obéli sous likambo oh vraiment ezo sala bien to tika bizeli wana to wela ramingi to sauver que to filmer pe na boy te lobi te keza mabe mais ko filmer ko garder ba souvenir même plus important ça to sauvaka to porta ka secours na biso ba premier secours avant ba policier ba ya avant ba ambulance ba ya to porta déjà ba premier secours na biso pona ko sauver ba to ba sana ba problème mingi koloba yango te na pesi mbote na bato nyonso oyo balingaka nga bato nyonso bayebi nga bato nyonso balandaka ngai bato nyonso tu oyo bakozala na besoin ya kobenga nga to kokomela ngai na inbox na ngai mpona kopesa ngai likambo mpona kolobela kopesa ngai lisolo to suggestion moko ya kosolola Facebook ndenge eza Dina Star 14 Bantimba mosusu eza Dina Star compression soko komeli nga na kozwa lisolo na yo tokosolola yango numero na nga telefone eza 0039 34 77 015 605 WhatsApp na ngai to imo na ngai eza 0039 389 18 63 767 et kuna soko ye tokosola kuna soko ye oyoka nga obenga nga ozwa nga oyebisa ngai problème nini to expérience moko ya vie oza nango ya yo moko lisolo moko ya yo moko to ya mutu moko yeba oza na besoin to partager to repartager vraiment mingi eza nango te ezalaki ya bino humble animatrice Dina Star compresseur Nadine Bantimba maman na Wilda voilà babi émission savoir vivre faire dans la société merci mingi na batutu balandanga merci na batutu basoutenanga merci mingi na Silva Mayaya merci mingi na Vini Pela merci mingi na batutu couple Kanga Mayungo couple Shongolonola ba couple nyonso tu ba famille nyonso o balandanga nga et na pesi mbote na bana Italie nyonso bana Milan napesi mbote na bato tu oyo bayebinga opayebi émission na bakanda kolanda yango depuis 2013
oyo mpe bakomelaka ngai oyo balobaka bamotivaka nga toujours bapesanga mpe basuggestion opesinga lisolo na kozanga te kopartage na kozanga te kosola yango soki video mwa extrait ya video ya 10 minutes ya 15 minutes ya intéressé yo partage yango mpona peut-être kosunga moto mosusu oyo akoki kozala na problème oyo. Merci beaucoup ezalaki Nadine Bantimba Dina Star. Ciao ciao, tokutana tokosola soki lisolo eza kozanga te benganga komelanga na kozanga te kosola yango. Merci beaucoup, ciao ciao, tokutani, merci.